ce que tu as zoli en bâti pouvoir te ou bien non il faut ça non peut-être ceux qui écoutent na makambo mabe na kati na yo et peli na animoko nazaki mona muke makasi to kendaka na Mbanzangungu to ko mona mbisi moko azakuna amona kate na Mbanzangungu na grotte mbisi zo bima na grotte oui mais mbota amona kate aza aveugle mbisi wana to sala kana makambo ebele. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Voilà, moté mokil mobimba, c'est mon coéba que bosa et belé, les bosa, tandis qu'il y a bien bosa Rolanda, haut-parleur, magazine d'info général, aux Zalarawana, Ponako, Italie Sabino, Tokomi Boendengeni, Congo et Bungi Boendengeni, Nengeni Tokiti. Très bas, le lot partout dans mon culture à la respecter, ceux qui soit les lits, c'est-à-dire que mon salaire bandit, mon qui dit le na bino benga papa benga maman, benga papa leki benga maman leki benga papa kolutu benga maman kolutu yebisa bango bakota bozora déjà ba papier na babik boko mama ero elo mama awa. Le problème il y a Congo ils allaient politique était chaque jour tout ce monde même ba député ba komi ko bunda na pona ba oya bango mosolo ba tchana poche. Tout le monde a pas passion, n'a pas peko soit n'a pas proche côté, tout le monde a marambo belé na kati ya mboka oyo rien ne marche. Tobungi boy ndengeni tokiti très bas boy ndengeni tina nin bolandara haut-parleur pour boyeba masolo ya mboka na biso parce que tout ça n'a pas problème sérieux. Constamment bandeko balandara biso mingi beaucoup plus na YouTube bandeko bosote la biso belé mais communauté na biso na ngeto to ko évoluer boy aux abonnés à haut-parleur émission se faut liker parce que landarango aux s'abonner pas pour na mosala tout ça au sala liker bosote les belé mais boso liker moké ça bien et puis pour na message moko pour na groupe WhatsApp bandeko oyo bal mingi balinga un peu moi ko déranger beaucoup plus mokendi par rapport il y a ba ma solo pour na haut-parleur ba contribution na bino dans sens que y émission qui ne liboso groupe moko vraiment restreint et ça n'a condition parce que tout le monde baroque aux alana parce que ça ba masolo msusu ndo zalana baroque ko benga pe ba msusu to proposer bango ndengeni ko zana kati wana lelo to kei un peu na ngambu ya Kisangani na yambeli bino moto moko a hotel biso na ngambu ya Kisangani to betane masolo ba mai to mona na Congo oyo ba fleuve Congo na biso ba mai na Kisangani to mona bobi ba mystère mingi ya ba province na biso ba belima ya mai mais ba misem sous baemba ba masolo na nyoso côté spirit côté tel un peu bon nzambe to pe spiritualité na biso na côté ba mai ezalaka nini qu'est-ce qui cache les Congo qui sanga ne bombela biso makambo nini to yambeli bino sur ces plateaux nzambe kombo mutu nzambe to yeba ba kombo ne mususu zanini poni mi pesa nzambe to redécouvrir ngo awa nzambe mbote na yo mbote papa mokili mbezolanda yo ozomi benga nzambe kombo mususu zanini comment qui mi benga nzambe pona nini bon na mbengi nzambe pona makambo mususu parce que nazali nzambe yo poza li nzambe to bana mo makasi no banzambe bazali ebele saka ngaite so mbengi nzambe pona miyebi so kina miyeba kitela ko mbenga nzambe te pour faire miyebi pona mbenga nzambe nzambe azali nani nzambe ezali yo ezali ngai ezali tout le monde o azali kata mokili ko vivre makambo ya kata mokili ne azali nzambe pour tout ça là awa ezali biso tout ça là ezali eloko biso sala ngo ezalaka te ezalaka biso kolona biso makambo nyonso biso kosala tout le monde akata o tout le monde akata univers na biso ezali biso tout ça là yango tozali banzambe donc ya on entend au tali voilà au mimoni ozali obi que non comme il peut ça comme bon nzambe alors tant mingo c'est combien de temps à Kisangani oui dans presque 9 ans 9 ans à Kisangani oui autant le fana mingi ba côté pe ba mai wana oui phénomène que ceux qui tam su Kisangani ndenge sangwe panzana neti biso to am so papa journaliste qui Kisangani be tam su madame moko kuna okanga yo roba la paix robota ba phénomène est vrai tout ça oui ezala kana moi talisman moko basala kango na mboka donc basi bazala bo soki azuyu ou peut-être na Kinshasa d'autres mboka mususu komi il faut toujours à ça la mystère mon boye pour comme sous-ordre donc depuis Bokoko oh oui donc yo makamutu yo bana usara bana ko dépendre na bana ko yo kai parce que alingi et puis bana ko servir yo na makamutu o bana ko sengaye basi bana bazala donc to kene non c'est à dire que ezana ngambu moko
oh basi aza tellement docile voilà aibi un peu ndenge ni batata mobali voilà parti wala physique aibi ko traiter mobali na d'abord ko laisser ye ko latisa ye donc vie mobali na ye tout ezana maboko na ye. Donc deuxième chose ezali nini na moi ba biluka bokoko na biso salaka oyo ko joyeux pe aller sur yango a dominer yo na kata bokoko na biso allez ko accepter makambo tout ya koloba sans que yobu ata un mois dire et pas na ye non. Il y a beaucoup qu'on a vu sur ça. Donc c'est-à-dire que au-delà de moi l'ititi au saleli, voilà. Mais il faut peu pratiquer pe makambo. Oh yo pe malam. Oui. C'est-à-dire au saleli pe na pe musala. Oui. Alors ça m'a bête aux malam. Non, ça m'a bête ça malam. C'est-à-dire pour Zambé. Pour oyeba que oui mystère est amolaka. Ezalaka boy. Il faut na respecter le mystère. Dans un mystère ezalaka boy, ezalaka boy, ezalaka boy, ezalaka boy, ezalaka boy. Ce que nous meli bango pe moni réalité à makambo o za koluka. Quel que soit problème ni nezali na katina yo akoyo rejoyer souci na yazaki nango akokisia oui. Donc yango na pena sango panzana ikina mokili mobimba ke base kisangani donc omekate tu vois c'est parce que okangami ko tradition na biso za ko dépendre na biso to yebi yango ndenge basalaka yango na basi basalaka na mibali basalaka ezalaka bon même pe mibali oui. Moi, c'est vraiment Kangami. Alors, on va découvrir un peu ce qui se passe de ce côté-là, de ce coin où tu es un peu solo, surtout Mambouteli Maï. Le lot un peu parenthèse un peu autour, mais un peu au fond là. Je pense que prochainement tu rejoins Gelango. Zambé. Problème mais Maï. Mambouteli Maï. Maï Tumboki. Tant que ce faut boire comme un sacrifice na Maï. Oui. Pour que Maï s'apaise. Oui. Bah phénomène voilà. Na molimo za dia ni. Parce que tous allez na milimo miné. Milimo ya Maï, milimo ya moto, milimo ya mupepe, na milimo ya moto. Ya moto. Donc ce qui milimo wana na katina pour na katina ozana milimo 4. Milimo wana ezali ce qui eza koyokana te. Ozana boyokana te na katina bango. Nous na katina yo mayo évoluer les até la difficulté la problème de cause na katina yo ya grave pour nini limo bazo yo kanate. Donc on a le poto babelobi 4 éléments oui. Donc harmonie tant les até na 4 éléments wana automatiquement yo na shit problème na yo musala na yo ko beba makambo tu ko tambola sou bien te tout est dérouté sans que écoute c'est le problème de Ndoki débattre au bakanisaka donc Kadiam Pemba moninga na ngai peut arriver makambo na makambo mususu ou peut-être ba makambo mususu pour wana siko ezali milimo oyo ba être suprême ona ka batamusaka mokili dunia ninga tamusaka ngo ezalaka bongo soko yo ki yango to si yango o mona ke no oui c'est normal tozala ba milimo belé c'est na kati tukolo ba mingi le masolo ya mai oui hôtel c'est biso makambo kisangani. Donc makambo mai eza ko setambola etambola ndenge mai etambola ke no oui ezali na ba esprit oyo bazaka na kati ya mai ba acceptaka mutu même ba sirène bazali na kati ya mai ezali kaka sirène ni moko te ezali pe na ba nzombo azali na deux esprits nzombo ka to mona ka nzombo azali esprit moko te po atambola pe amataka likolo amambila alembila akiti akuti pe na mai. Oui, mais azali sur la deux esprits. L'esprit mi balé, oui, azali mon nzombo. Mais deux esprits na. Mais ya bi marapena na mokili, tamboli pe na mabela mati. Tamboli pe na mabela mati pe na ake alembila. Azonge. Azali sous na kati ya nini ya na mai. Na mai, zana l'esprit mo be esprit no be ngaka esprit. Scarabée. Ye mbisi wana, obi scarabée. Atambola kazala kampe moi pourquoi monstre bon ouais ba face beli mama ko le beli et pe azali atambola na kati ya mai avivre na kati ya mai azana puissance azana valeur à makasi en effet que yo contacter EP esprit wana ba besoin na yo ya ko rendre un service mais tu comprends te nzambe zela no malembe
c'est-à-dire aux hôtels c'est biso que ba mbisi auto liaka voilà ils ont déjà ba milimo ça ba esprit ça ba génie ba mbisi auto liaka voilà ça ba génie moi je comprends nango ezate on a domaine où un mystère yo za na katité ngani za na kati ngani na kumuna na kufungula yo weba ezala kabo soki po lingo fungula miso to ko za scarabée wana to zuto chiri to tumbi aziki to ziku sirnae to tsana ba biloko mususu auto yebi to saliba to tchena miso ba miso nesa nini efungwa skolo babwe comprendre donc wana mamango bokoko na biso ba bokoko na biso nenge tambolaka do bazui le rôle baza pemé na mai ba yebaki ba scarabée wana botumbi poussière nango et ça la mamango oui to sangisa na biloko mususu soko lingo ba mona au prophète vision na ezala de loin mona makambo apart wana to tiango to sali bikila kila na biso esiri allez miso mfungani comme comment même bando ki même banani ba esprit mususu mutumso atambo la exprimer atambo la verbe été ça atambo la ka makolo likolo mutunasi est-ce que moni amo nous on a droite ya ko ba secret wana pour moni amo pour fondre miso non c'est secrètement corps spirituel ouais donc bato mususu to mona azotambola na mokili boye mais azala forme mususu atambola yo mona ngosiko so contacter que côté la spiritualité ba fungola miso voilà élément O oui O sko to kino na nzombo fungola no likambo na nzombo bande ko bere balinga ko lia nzombo awa nzombo azali nyama moko ya kolia ka yemingi te kwa nyama mingi faut pas kolia nzombo mingi ko peke ça va te pas super ya posa na yo oui faut lia ka yama meneti yo lia nzombo vous n'allez ka te kasi faut la bande de vérité non asani na double esprit na kulia inengi nini kilo kutu za esprit mbali clara esprit mususu nzombo za wana ba za nzombo mais azoki ni komata kulia mbila likolo azana puissance makasi neti nyama on a bien fungula miso wana azana puissance ali sekite miyo ko yeba yango te pour la spiritualité de yeba yango te asala ka makambo ebele so ki po zuiye puissance na ye osana makambo na bikela kaka ko kangi pe mutu mobali moi c'est kangi mobali mobali kangi moi si moi c'est kangi mobali yango no mona kuna mingi na sepelaka un peu na molongo nanga wana poiselaka nga mbisi moko boye ya bien déjà ba mbisi mususu ba kosalela boye na mo ba bilo ni boye kangi yo oui zali bongo kangi yo zaneti na animoko nazaki mona muke makasi tokendaka na mbanzangungu toye komona mbisi moko aza kuna amonaka te na mbanzangungu na grotte mbisi ezobima na grotte oui na mbote amonaka te aza aveugle mbisi wana tosalaka ne makambo ebele tosalaka ne makambo ebele kosakana te place mbisi nakendaka yebanaka te oui mbisi wana aza amonaka te tiotala pena boki azomona non koki kozwa mpe mystère tosali yango ba tosangisi na banzete mosusu na makambo mosusu tosali ba omoni keno solution ya makambo na yo omonani soki ozalaki ko kala ba province na biso oyo soki ozalaki na ba envoûtement ya makasi na kati na yo a partir ya mbisi wana tokoki kozwa yango mpe tosala bikelakela na biso ba tosali yango topesi yo envoûtement tout elali oyo bakanga yo yo baloka yo malédiction ya ndenge nini tolongoli yango nyonso tu elongoli mbisi aveugle abimaka na mpanzango na grotte nzambe ezali biloko oyo nzambe asali mpo ngai na yo tosalaka na yango nzambe asali biloko olia soki nzala olia ete ndenge mpe biloko wana ezali oza na badifficulté na vie na yo chance ezosourire yo te makambo tokende mabe marche eza te eloko eza te yango oza na envoûtement moko boye ezolanda yo sans ke koyeba aso badifficulté bapasi zolelalela mosala eza te nini te mais à partir de mbisi wana tant tokosala yango automatiquement toza solution mokili ezali biloko to oza komona oyo ezali mpe banzambe po ezali mpe na nguya na yango na kati na yango
maya ko abandonner yango ezate soko abandonner yango yondo omitiki yo moko sikoyo par là ils ont même un peu na réflexion moko bandeko na ngai omona biso ba congolais ba balusa biso to comment on lit un peu Thompson mais or que tout ça ba mbisi na biso ndingo zotel c'est que ba mbisi ba pouvoir boy mais ba balusi biso tous les Thompson et leur formol mais Zambé tous en a conscience c'est tout biso ba noir ba congolais tous en a conscience tous ça que c'est donné na mina libanda mutu mpesa na kati mutu normal mpesa na kati ke mpesa libanda ami yeba pe tanga ko yeba ko mi yeba akotamula malamu mais soka mi yebite akotamula malamu ndenge akoyeba évolution mo ndenge akoyeba ke eloko oyo sala boye mutu sa kufa maladi de kisi za wana abita na kisi nzete oyo soki na zuya na sala ngo na sala ngo na sala ngo on a guérison ayebite qu'est-ce que yo ti yo komaki na ba point wana avant que tout la suite comme maman wana parce que ils un peu qui tourne makasi ba question yebele bande ko ba olinga pe ba comprendre tant que komaki na point wana par là aux mona ndeni c'est important que na lingomba mangomba aux ana isika moko ndimelaka to ndenge nini ou bien mona que yebi que nazana ba setre na ngai ba ko ba ko la kisanga makambo nyonso onga na yebite même mystère on a zoro ba oyo ba setre ba zo la kisanga pona yeba yango pona sala pe bato pona sunga bato mais ceux qui vous reconnaître ba setre na yote vous am tupamba vous avez volé na tina mon côté fait ba koko na yo bazalaki wapi baliaki nini bazalaki ndenge nini à partir makambo na nini yo ko landa ba setre na pe bazama kila na yo ceux qui mi yebite et le quoi kono baliaki batambola ki ndenge nini oui bien moté vous allez n'importe quoi a bloqué ça poison vous allez mais le connaître ayi bien yo moko na maya ata maya awa na nini na kinkoli vous négligez c'est à dire que chaque école ils ont moi normalement ba dire raté oui ils ont raté ils ont raté ñam sumu ba lia comme ça ba lia raté tradition je dis bon si vous respectez tradition là oui bien autant vous bien Olobi ok par exemple la kinkole bande ko baza un peu dans la poto bande ko baza awa moi quelque part moi nzombo tout ça kolia mais aux autres déconseiller un peu en gros ça il a pouvoir ma case est-ce que toi on te yazoli en gros c'est pouvoir té ou bien non il faut ça non peut-être ceux qui écoutent na makambo ma bi na kati na yo et peli ou bien zolia yango ka zolia pour lia mais éviter que nous n'ayons pas pouvoir ça na makambo boye basala kango boye éviter ça inconscient na kati ya makambo wana mais aucun zomba zali ya moko ça na pouvoir nzombo ko bongo na pika kayi wana ko ma sirène c'est quoi le oui kaka yi wana ko ma sirène sirène bongo mais comme le roi nzombo abimi ali là pe abimi ça na makambo belé nzombo salaka ça s'est manifesté neti bato biso balingaka azwa peut-être sirène azala na ye maintenant tokotaka wana kasi parce que eza terrain ozarosé la biso place wana likambo mingi bakota mai nde phénomène wana tomonaka que basi bakangaka mibali parce que souvent même sirène bande comme toujours bamona ye kotel sakeza ezekela momoko kitoko makasi ya séduction bisika auto monaka lelo tenir oyo eza un peu ko séduire lelo mibali oyo basi bazo kolata tout ça inspiration belekendaka kuna tozomona que succès musicien journaliste bato oyo ya moi makambo ya moi minene que parfois baza en contact na ba belima wana voilà bapesa ba pouvoir le tout monde même ba passion mususu disant que bazo ba contact ba nina mais mama ngomba et pekisa ba biloko wana parce que bah conséquence fait ça qui essaie de trop tout là non bisoto yebana no kupeki sa makambo na te zali nature yo signifie mutazana na yango et que ce que zana yango tuza mutute ça force de vivre ndenge nini bokotambola ndenge nini donc na bato kisangani kuna soko zana ngote mystique non chez biso là baba zana yango tout le monde zana yango donc na mai bu surtout mai ouais mike wana donc ne buku suka ba suka ba o monitor so siffler mo libanga moni suki amo sirena zalaka boye ba basine oui sirena zalaka
ça va na obenga ya donc on peut kula beti moi guitare son kaka nyonso on a ba musicien mingi to ko ba loko beti guitare pas Serena Saline abimi poni anga musique mingi balinga musique mingi Serena abimi se présenter ce que so ibo beta guitare qui est au bien c'est ndenge on a son nyonso o ko beta kaka yuzo betara mon pe Serena abimi asololi na yo makambosa na yekosa yebisi et puis ça allait aux ça s'est fait mais Serena azalaka pour azali mutuka neti yo mais azali na élément ya mai pour bato bazoka yepe bakoma pe mwasi na ye moto azuye to comme solo na mingi misemo ko azuye comme si mwasi na ye partout batamba na ye mais est-ce que robala bon par rapport aux conditions ya kopesa yo mais là, on monite que ça m'a bien parce que yo bito aux Zambé, ngana Zambé, biso photo dominé, il faut bon nalo ba bon parce que ça principe à ma bé mais ça dit faut vivre en harmonie beaucoup qu'on a biso bazaki vivre en harmonie na ba blema nyonso wana ezaki te na so ça redominer oui dès que bible comment bongo parce que par là de monique bato comment créer ba minduki ba comme que na esprit à redominer mais dans le sens qu'il y a moins respect mutuel wana bazaki un peu ba solo na bango mais il a aussi no ba que il sur appel sur condition c'est à dire qu'il y a zo dominer et leur domination dans font là parce que par là des sacrifices humains et yaka tala et loko wana to ekoma ka soki ekomi na des harmonies na Sirène mais soki na des harmonies na été ni mabini ekomi là peut-être ayo chacun na lingi basi ni balé ben ça ekomi na 5 6 7 pour comme na mystique comme na makambo zo pesa au danger on a danger comme ko désobéir na Sirène wana atayo ko se faire na monter a ça que ça na besoin ni na vie dans moi c'est ça na besoin ya on a basse unité ba comme 5 té mais tant que comme une domination comme na pouvoir la Sirène on comme ko lekela makambo o ya yebisaki na yo et ça m'a bien té comme ça na 4 5 6 7 tu vas basi Nzambe est-ce que le ko vivre via bongo zapena malamu ya nous n'étions bon aux vivre na Sirène tout ça mais yo moto na ko sambila na nini na église ba ibsaka yo mwasi moko mbali moko eta so Sirène permettre de 3 oui les mal sous baba la ratin oui ba sous baba la ratin par rapport à Sirène okutana pour baza ba catégorie belé baza ba catégorie belé la catégorie mususu abazuyo obalate. Mais la différence maintenant il y a les lots bateaux puis bateaux sur moi makambo puis mususu puis les lots tout le monde a que nos ancêtres à nous se comporter bien à roboma mototé à rosala bolingo onyo soso soso sunga na kati ya nini ya mboka mais bateau les lots soit disant que tout le monde un peu basé un peu na makambo ngo wana ou bien bon na ndenge bateau yo kona mais comportement na bango mabe à ko maltraiter les autres à quoi biser na batum susu c'est à dire que trop le bandini qui bazio on a bamboka ba papa ya ya mona ça la bongo to ndengini voilà ezali mutu lokola yo okokuta na pena ngayo senga na be sokolingi ezali volonté mais ça ko dépendre te que non ba esprit batininga na sala ka batum ba be non esprit ko tinama sala mabete c'est impossible ya atambula na kati ya nzela la vérité pour na ko aider batu non pour na ko détruire batu. Mais ça peut pas détruire bazali bon bazali ceux qui conditionnent à respecter à notre c'est conditions à peut être yeni aux aboué ba yebisi na yo moi c'est à mutu ko zoate hein yo comme nous abasi abato est-ce que vous avez harmonie na esprit on a des harmonies na esprit conditions na ita sukolinga moi ça mutu te mais yo commis après on a abasi abato comme ça comme ça dit inconscient na kati ya évolution na makabobo ça la automatiquement mais ceux qui osent respecter moi ça mutu ko lingate mo bala mutu ni nazana mutu obué il faut respecter parce que ali ba normal et puis tant ko manaye ko respecter ba tout ko très conscient vous n'avez que non aux na kati na dérouter na kati ya nzira parce que tout est allié. Pas phénomène wana que ce que tant bat ba pesa bloko namba mai tout le monde ba ki sangani que mai tam so tondi bozana masuwa matso lingi dinda
bato bakomi ko boaka biloko na mai. Oui. Et c'est quoi? C'est dire quoi? Sacrifice ou bien moutoupe ou pas en contact na repé ça rappé ba biloko to ndenge ni to comprendre peu. Non, cela veut dire que non, peut-être mutu moko na katwana a tout moulé ba esprit. Asa eloko moko bo visa dia ba esprit, musu pas ko za mystique na ye. Mais na kati ya mai tanga tambola, ba tambola alinga sala mabe moko boye. Ba esprit ba olinga te. Ba monisiko. Ba ko sala attaque. Ba attaque on ko na façon tout mai tomboki, benini, il senga ko sala sacrifice, bo ba biloko na mai. Zonanda, je bois si mai sangini. Et qui c'est? C'est-à-dire que mai tout le monde a oba. Fleuve Congo ils alimentent. Mai ils ont une force. Bambi c'est tout besoin na kati bazana pouvoir na bango. Ninga bazo marcher na pouvoir. Ba contact na bino na tango za na mai. Yeba ko za na ba monde na monde spirit. Na kati na yope. Bako aider yo pe bako sunga yo ceux qui mini ceux qui mi habité ndenge okukuta na sirène ndenge okuta na nzombo ndenge okosala ma travail o ezadi mtoye bien ngote. Mais même les cambo péché mutum soko kende pe ko péché pas kangi pe mbisité. Oui, pokanga yango faut se communiquer toujours avec l'esprit ya mai. Mona mutum soso ya cheka ka mbisa monene ko bima ba bimi mbisa monene bimi mais yo ko tia rejoite mieux la collaboration na ba to maïté ndeni ba ko yedi ba ko peso mbisi comme si on négligeait bango parce que mona benga bango ba démon ndeni ba olinga yo linga bango te donc yango na pe Congo pe to liaté to lira pe bango te parce que to lingi bango te tozana entouré biso mais tozo la nzala tozo ma hyper makamo ezali tout passe na passe c'est dire que baza ma bêté baza ma bêté yeso mona esprit bomi mutu yemoko obiso ki mutatindi tekene boma mutu akolata mutu esprit ko boma mutu yemoko te mutu nde peut-être à recommander esprit wana sanini asala yo mabe mais esprit moko na kati na ye akobala ko sala mabe boye jamais ala ko bien respecter makasi à se respecter nature nzambe parle lingelo banini que bato belé bakendo zo ba pouvoir na mai ça bien ça m'a dit nzambe naningi mais tant yo za ba difficulté za ba problème ezali aide bon yo ko singa aide te ndako sunga yo te na vie il faut que nous soyons kangai boui non mais ba esprit bon ba désenvoûtement ba nini ba makambo belé ba esprit mai ba salaka zamabe te esprit mai ba salaka kuna yango même les kamba baptême que ba ça dit ça ba ko même mutu pe na mai ba bati que o so dit ça ma benyo ce qui est voilà principe na ba yibiango na ba mystère mais bango ba pa na biso to pe ça bango ba biloko ba ke ko sala yango même na ba église bakulu tete bazo ka musulu kuya kana siwana ezaka nini non to kuya bo pesa ka bango alors to pesa ka bango biloko ebele so ka za féticheur te bom so ka za féticheur bango moko OK pasteur ma qui a sali ba recherche na ye a féticheur ye moko pona évolution na makambo na ye pe azoya bisa bino besoin croire na ye besoin de mais azana féticheur mais ça m'a bêté. Mais ni on a une initiation, il faut émouler moment bâtir émouler moto comment. Initiation fait ça là. Il fait ça là, initiation. On a comme tout il faut initiation. Ça initiation qu'il faut mettre. Mais toi le bani batonyo sur travers toujours l'esprit d'accompagner bango bien ça bango moko. Bon, esprit accompagner bango. Esprit accompagner. Yo peut vraiment pour ben d'arapé bango pour na ko ça. Mais na ben bango teni musa na ngana salaka na vie na ngai za yango. So kela bamboka kuna za danger ya kosakana te okuta pena esprit boye sirène boye afani na kata libanga baso niminika abeso chocolat la bête siffler pour siffler bébé et ko benga bango ba yibili bazaki moko sirène moko ya bête siffler moni siffler be ko be ko zakana bitita ko beta siffler pam pam ba te ko ya benga ka esprit
autant de kanaka sur beti bon tam so benda ba nyoka ouais na ba mboka donc ça qui benda ka esprit aucun moment qui toko yo so beta c'est dire bango balinga nyoso musique la musique ah c'est la musique na kasi nango pe mona ba musicien mingi bazakana o baza en contact na bango bazape toujours makasi ko sakana te même la composition même la makamyo surtout pour cette inspiration tout est pas sereine banzembo to ka o kangi mokili mobimba makamyo te utake pa na bango ngana za ka représentant mais pouvoir ça pas va être spirituel faut ça na bango ba opeso pe ndengeni ni ko sala innovation ba technologie makamyo oyo surtout ça na mokili za banani ba esprit ba armement ba osala ba makambo tout ba osala ndene ba osala surtout mitika to mitika est-ce qu'on n'est ni élément haut le la télé ngonga et koki ko comme en déséquilibre et puis ba conséquence na ngongo yo mais qu'un peu ko énuméré au bi que elo ni sala ki tam sur moto na élément haut na e commis en déséquilibre mais comme en déséquilibre pour nini bon soki yo sala ba zokutana basi mususu basana bazali na ba impurité bazali ba négativité na kati na bango biminaye soko la litso la na basi bazali 10 20 30 soko bazali ba négativité na kati na bango osuyam automatique c'est ça aussi bango kumna bango ebele yo que vous le ningini il faut passer par spiritualité si tu passes à purifier yo la question comment ça pour que s'échanger on a quatre difficultés aux anamo mais ce que l'équité c'est impossible malheur que l'anayo donc nzela ya sexe to lo babongo nzela ya sexe dans nzela il faut faire très attention pour qu'on détruire c'est facile nous en avons si nous sommes bazana akobima bana butu atambola yo monika moto mais tant nous sommes azali esprit moko boye ya mabe ala tinzoto Dieu peut jouer ça les rapports nae parce que ça les rapports nae il ba kitako ça rapport na moi si wana ana mabe makama tout est là tout est là et aussi il faut la purification faut balongola au milimo wana c'est-à-dire que les éléments très importants la carte bon moya moto yango ndeme un peu voilà ba succès richesse maramoneuse à la bien ce qui est l'élément c'est ça l'important c'était tout de solo li yango kaka lelo solo li minga na mai moto pe ezali na bele pe ezali pepe pe ezali ezapena makambo nango ba esprit mai bazali ya zamba bazali ya mabele bazali nzambe ba esprit bazali mon côté. Donc, il faut que nous fassions un épisode. C'est que donc, voilà. Chaque branche on a donc ça na makamu nango. Na makamu nango. Oui, ça que vie à tout topé mokili ezala na mutu mutu. Et bien na mutu mutu. Il faut que nous ba kotamura spiritualité zali loko moko bu ce que mitatika ngo aveugle. Au monate. Nous appelons mutu te. Ce que ba mai na biso to subarate. Non, il faut te respecter kaba nature. Mai ce qui est na islam ba musulman et là tout ce que nous savons faut a'udhu billahi minash shaitanir rajim c'est la vérité quoi nzanda protéger na mabe eza na mai eza na nini na kusuba na nini pardon na ba poubelle ba musulman baloba bongo avant ça les lorgnos tout ça doit pour azala protéger mais ce que ça protéger c'est facile ma bé koto facile les soucis au pélatio ma évolué ça mais ce qui oui mais bisiko ah nazabo afana salabo ifuna salabo afana salabo ifuna salabo neti na mai zana makambo ibele. Alors, question sur Isoya un peu, Bandeko, na sala un peu, na sala descente moko na fleuve Congo, mais na bangambu na village moko ana, qui doit faire sala investigation toujours na mosa na ngai au parleur mam to monaka. Ah, que sirène abimela moto nyo sauté, sur abimeli yo,
c'est que tam sous pour nama pour nayango. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, ils ont la sirène mususu faut pas payer ça. Ils ont la mususu abimaka. OK sur la maille na banga okuta inaye. Par hasard. Okuta inaye. Et automatiquement après sur babilo naye. Ce qui va gagner aux yeux en opé aller beaucoup me vivre naye, beaucoup tambour naye makambo. C'est ça. Ah. Mais mutum soupé. Même il y a ceux qui n'ont pas de sirène, Oh, puis ça ma sirène comment? Non, ça vous soyez wapi. Hein? Vous soyez wapi. Bon, maïzate. Ngala fani na ngapa na ngayo ki rozwa sirène na yo tout ça. Tiens kasi yo pesa muto ndengi nini. Ngala fani na ngapa na ngayo ke mai kuna oke na kisangani kuna ozo. Siko bando tambola na ede. Bando tambola na nzela nzela. Wapi na Kinshasa na ko sala yango. Oche wapi na kati ya mulangi o ntu ba théâtre do l'accès biso que bazo soanine bazo tchana mulangi. Spirituellement akotambola na yo. Siko yo botambola kapena e botamboli pena inde. Oui, ce que lingi omona sirène ou bien nini yaka na kola kisayo. Bakoko na biso la kisayo. Nga na osala rara na ozokaka nini oyo comment on appelle nzombo. Voilà, c'est un peu le plaisir. Il y a une émission et c'est vraiment koyekola rabandeko. Les autres se découvrir mambo belé que nzombo to yoka relengi, ozolia nzombo tout ça que dorande nzombo wana azana double esprit azana pouvoir makasi ozolia yeka na ndenga sentiment écoute pe mambo baby si yo pe susu ce qui écoute mambo mabé. Moi si azana problème ya kobota. Oui, que je vois quand je me suis dit, tu tombes sur une nuance, mais tout ça qui est scarabée, tu tombes en haut. Ni naïe. Mukouanaï, il y a un zombo. Donc on dit, tout ça, on bien ici, je vais pratiquer, je suis battu par coller dans les boules. Alors ça, attends, sous un mois. Moi, ça, quand les amis. Ah, bah ça, la gagne, ma gamme, belle. Pourquoi qu'on a vu ça? À partir de Nzombo wana kaka. Et puis ce qu'on a numéro na kati. Moi singamoko boye. Na kati na ya mwindo boye. Même ba na ba peme na ba nageur to pe mutu na ye moi ba singamoko boye za ya mwindo. Et ko boti ça moi c'est facile. Singa wana kaka ba singa noir to mona wana. Facile. Ça n'a pas de problème. Donc, tout ça, on va travailler belé. Ah! Il faut ce qu'on y ait. Ils ont été les na maï. Et na maï, kaka. Mais maï, ils avaient les mamans qui ont sakanate. Maï est botaka. Maï peut boti ma belé. Maï est boti ma belé. N'engeni fongola on. Mais quoi que je te comprendre. Maï est boti ma belé. Quoi que je maï. Tu entends la sani. Tu tiens pendant à 2 mois, 3 mois, 4 mois, au monde comment maille, comment changer. Ce que tu veux un peu mingi, moi c'est transformé comme ma belle. Maille. Aux yeux tiens on a moi bocal, bosundoliam. Ma belle bi manakati. Ma belle manakati. Maille ça la camarade, même vina yo. Ça maille. Maille ça la makamé belle. Ouais, même pour la médecine et sur le bango, ceux qui battent, et ça a été bien rotolière à 70% de ça pour ça maille. Donc il y a un élément important. Oui. Et tant que tout le monde a net ba peuple asiatique mingi bango ba pona que ba lire à mbesi. Baba soit disant pour na bango ba spiritualité mususu ba branche au ba bango ba lire à mbesi pour na que et bongi pour na mutu. C'est vrai? L'intelligence c'est que vous avez cassé pas là. Monto lire ambisi. Bango bazo ba peso monto lire ambisi à oumela à vivre longtemps. Oui, c'est vrai. Mais au moins à côté de ça qui s'engage monsieur te coupe pas pour matin. Oui, bino bato mona muta comme colomba ça toujours. Voilà, toujours puis à ma casse. Azo il voulait à ma casse. Mbisi. Nous c'est ça doit ça na matin. Ki misunyo tozolia ka. Misunyo ba formo tozolia même sur liwa. Là, il y a un ancêtre dans la liaka. Il y a un ancêtre dans la liaka, il y a un ancêtre.
nous sommes à na poto comme na poto alwani ko liabilia ti o vimio comme na façon sous jusqu'à la mingi toujours problème. Alors constamment ko bamboka mingi o ezala vraiment na ba cote ya ba mayo wana tout le monde a rappelé prostitution ezala makasi. Basi ba kitoko makasi. Tozu par exemple ka ya ba Brésil par exemple, ba Mexique, tozu bamboka wana bongo toye kisangani influence ya sirène. Ça na kati na bango. Même à l'ukiété. Tenons à na mai. Okuta na pena yi. Que des influences de sirène. Donc c'est manifesté. Je sais qu'il y a l'ingara un peu alingara nzoto mingi. Oui, tango zomona, tango alingara nzoto mingi, cela veut dire que asala kama mingi ko eza batu basala kapé. Ah, ko sanga kaka makanisi yo zala kana yango, yipa ko akozwa yango siko. Voilà, comment faire pour nous recontacter Nzambe parce que Marambolo bia eza scandalisant, eza ko fungola biso. Ils ont tika biso un peu dans moi pour ça tout ça mais n'anga qui a peut comme côté par dans un peu éparpillé sinon tu tourner tout na suma rambo mais les mamans tout ça mais je vois que y a royé baiser belé ngolo bineti mbisi avec le wana na mbanza ngungu tout ça c'est à dire que mboka na biso to tamboli le roi tout ça encerclé na mai donc marambo zali un peu mingi ba tu vas contacter on ngi Nzambe oui on va contacter ngai zali na numéro na ngai zali 089 63 81 459. Voilà le numéro. WhatsApp pour répondre parce que mingi bande ko balandara na WhatsApp pour même na appel normal pour na ko ba débat pour répondre ngo. Oui. Répondre parce que ba sengi ngo vraiment mingi ba sengi vraiment pour na intervenant ba bi papa journaliste numéro na yo ko bande lango lisusu 089 63 81 459. Voilà, et on continue. Torzonga nayo, torzonga non Nzambe au plus vite. Torobeta skoli solo, il y a Mikolo Dosini Nezali, sénateur moko kufi na moto, ndako pela ki asongi bana nae. Torzonga likamba moto. Torzonga likamba moto to comprendre pe mahamuni neza na kati ya moto élément nini ya moto bandeko. Grand merci na bino bolandi biso belé bo aimer bo partager bo s'abonner massivement. Souci au toza rosenga on a besoin de la biso trop ya trop. Ba abonner na biso nyo ya haut-parleur na YouTube, que na Facebook déjà Luka page officielle na biso beta haut-parleur s'abonner et aussi la biso un grand plaisir pour partager mes missions na biso na ba TikTok na bino na ba plateforme souci au ça vraiment un grand plaisir Elohim Ngelesi. Toujours. Il était là derrière Richard Bazakiwana, pourquoi pas Rachidi Mawassa, hein? Grande équipe, il y a haut-parleur Mobimba, grande équipe, il y a Fondation Mobimba, Topé Simino Bambote Belé, pourquoi pas Bino Bolanda Rabiso Belé, Nelly Mokela, Corée du Sud, Longona Papa Nsimba, Topé Simino Bambote Belé, Tomoni Mama Bibiane, Mama Nanosoki, Association Maman Mofondo, pourquoi pas Enrico, panneau géant qu'on a en France, TV Moroba Tebele, Maravilla qu'on a en Angola, Bande Kounyos Bolanda Rabiso Boza, tellement ébélé, yébélé, Nganabino, je pense que aussi l'année, grand merci, P. Na Jean-Marie Mwanzaza Rolanda Biso, pourquoi pas ingénieur Kevin, bah félicitations à Bangagno sur ingénieur, au Baotuk aussi ça, ingénieur Elvis, bah coup de chapeau Nabino, Nganabino aussi l'année peut te au prochain numéro avec le même plaisir, bye bye. Debout.